Voilà, bande kubwa na Suisse, eza penza ya solo tozala wana na Suisse le 11 février. Donc à partir à 10h, nde bozomona kaka affiche wana do tozala wana pour que topesa bomo ina biso pa ya Christ waza Seigneur sauver Yesu Masi ya Nazareth et puis to bondela ye asala biso bolam afin que 2023 ezala na différence. Voilà, bande kubwa na Suisse, eza penza ya solo tozala wana na Suisse le 11 février. Donc à partir à 10h, nde bozomona kaka affiche wana do tozala wana pour que topesa bomo ina biso pa ya Christ waza Seigneur sauver Yesu Masi ya Nazareth et puis to bondela ye asala biso bolam afin que 2023 ezala na différence. Voilà, bande kubwa na Suisse, eza penza ya solo tozala wana na Suisse le 11 février. Donc à partir à 10h, nde bozomona kaka affiche wana do tozala wana pour que topesa bomo ina biso pa ya Christ waza Seigneur sauver Yesu Masi ya Nazareth et puis to bondela ye asala biso bolam afin que 2023 ezala na différence. Voilà, bande kubwa na Suisse, eza penza ya solo tozala wana na Suisse le 11 février. Donc à partir à 10h, nde bozomona kaka affiche wana do tozala wana pour que topesa bomo ina biso pa ya Christ waza Seigneur sauver Yesu Masi ya Nazareth et puis to bondela ye asala biso bolam afin que 2023 ezala na différence. Voilà, bande kubwa na Suisse, eza penza ya solo tozala wana na Suisse le 11 février. Donc à partir à 10h, nde bozomona kaka affiche wana do tozala wana pour que topesa bomo ina biso pa ya Christ waza Seigneur sauver Yesu Masi ya Nazareth et puis to bondela ye asala biso bolam afin que 2023 ezala na différence. Voilà, bande kubwa na Suisse, eza penza ya solo tozala wana na Suisse le 11 février. Donc à partir à 10h, nde bozomona kaka affiche wana do tozala wana pour que topesa bomo ina biso pa ya Christ waza Seigneur sauver Yesu Masi ya Nazareth et puis to bondela ye asala biso bolam afin que 2023 ezala na différence.